Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans ma cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Merci beaucoup, fidèles amis internautes qui nous suivez partout dans le monde sur www Congo Température. Je suis là, votre ambassadeur, votre Moribu à la fêtus de la presse, autrement dit Yaboula. Merci beaucoup à maman Rosette, la fleur d'amour. Et bon, maman, la couille de madame. Merci à Cordon Shadrach. Merci beaucoup, Yaboulou Michel du Code Mondial. Merci d'abonner sur Congo Température. Merci. Abonnez-vous massivement sur www Congo Température. Merci beaucoup à Prof Fatotolo. Thierry Finit, album Maïs Sopania, on a tout consommé par rapport à Paris. Actualité existe. Je vais recevoir Matika Songo. Très heureuse de vous recevoir Matika Songo. Tout ça, on a Matika Songo par rapport à Internet. Qui était Internet, on a calé. Bon, bah, doit être comment. Biso peut copier kawana, biso batuela, biso badeza, il en est copier kawana. À qui je dis bonjour, Matika Songo. Bon retour au pays. Ouais, merci, Sernanga Kombo, Maureen. Maureen, c'est rattrapé dans mon ring. Tara Moringa, c'était mon boy. Et Biki, ça maladie tout. Moringa, tu as Moringa, de faut comment de Yosa Logola, Walokola, Marraine, Nabiso, tout de Yobiki, ça tout. On y a sera polémique au délivré au PC vers moi mêlé à longue kuna ebo donc voyage dans l'équipe bien merci na bandeko tout bota la biso na site na biso Congo Température talaka température pesa bien koto donc na CPL na binoto batika sonye na biki moi ba polémique ça moi trop ba fini moi trop ba lobi moi trop mais ba question ça eu ba réponse ça va. Ouais, je le kiffe comme moi, Zaki, qui est comme moi, tout qui est là, qui est musala. Dans la question, bandi a bien. Voyage n'angai pour mes Zaki, na kindeko découvrir mboka, le quoi batu baloba, n'angai non a voyagé, t'es la première fois na voyager. Na prouver mon le compte. Na voyager, et c'est le roté, et puis na première fois na voyager na mati 4 avions en balamoko, na mati 4 avions, na zongi na komi na Cape Town. Na yokuta na Nancy Mata Plus international journaliste wa mwasi penatiki kuna nde ba solliciter ngai na ba série mo eza kuneza ko ba film nigérien ba solliciter ngai na salaki na tourner le kola 4 épisodes na ba chaque épisode na ba 4 tableaux donc on assure déjà na retour na ngakuna et robima déjà na roya na ngope awa Batubamona donc voyage l'équipe vraiment bien. Ça lit un mois talakuna malili za makasi donc doza bonande to vandi boy rien du tout donc kuna boy kutu de dev nazala hernia so nalati pantalon nalati colon ya mibali na se na chi pantalon nalala na couette donc na zipika vraiment dans malili eza tellement makasi pona kene na temps malili na kene na hiver donc 4 saisons na bisotika quoi. Donc on a hernie sur la colia, kobima. Kofinga mi pe ming ko voyage raté. Autre côté monsieur sur le bic moi c'est m'ta bengisio démentir dans la micro la Congo Température. Té ba démontaté na likambo ezomona na o démentir nani. Parce que so démentir. C'est vrai que moi c'est m'ta bengisio kuna. So démentir moi ça bengisinga ta tindinga. Moi c'est m'ta tinde donc atinda kende a bengisete. Moi ça bengisinga te moi c'est ngazala na mbora mo quelque part. Yé na linga te bato ba ange de lumière. Nzambe likolo Ange Gabriel Koto Ange Michael Koto Ange de lumière na katikati tika bango te na tikati ona mon tout ezara ya bo me changer mati likolo donc Nzambe adam nene moni Nzambe tanga rusala eza na mwasi mso kovana naye
amemeli mpoka eza mobali mosusu mpo ovanda na ye abomeli makambo me moko mosusu pa bokomprendre te lumière moyo ekoti mwasi ya bien akoti na vie na yo. Donc lelo bato bazotraite bandeko na biso ya basi ya poto mabe bazotraite bamibali ya kini mabe te. Déjà omoni na mboka oyo ovandi, pardon matama micro mponga na mwa likolo na okita mwa trop place au vandi ceux qui battent bao sepano souté il faut mituna pourquoi basa poto baza bazo bati mibali ya poto pe baza bazo bati biso pe na kinia toza pe bazo bati po bango naoki moko loto fabi ba juvenal pe ba e poto c'est que poto bébé poto be bandeni ex juvenal na vie na e fatika kana kisasa bino boara na poto boya pesi ko kini poani te bango tsoki bango pe nde ba ya kina to bisa bango pe ke boyo bebisa kini bébé bata poto ba romoya or que biso na bango tozande moko le contraire c'est le Congo où ça la keli sa bamboka wana nyonso. Congo est berceau de l'humanité tant balo bango donc omoni na auto so ba maile moko boso na bina décortiquer ngo ezala moi pasi bato musuba comprendre ti donc tant on a Zaïre ya omoni na kina bilamba Zaïre na kina ba polo a Zaïre na kina ba t-shirt a Zaïre Ricardo to sala ki ba t-shirt to ina ona ki sasa na teki donc to jijaka bato mabeti bolingo eza drôle entre Koffi Olomide to papa mba bi bolingo vandaka nango biso lukanti eza mokuse monsieur telemi nzande le kona mulai ba bi pe bon jango bala bi bolingo zanga biceps mais soki kangi o catch. Merci beaucoup Matuka Songo, merci à Rengo, mon papouche, merci à Godou Tadi, la parent français, Sos Béchekina, moi sa taille, mon grande sœur, ma chérie Gats, que je t'aime beaucoup. Matuka Songo, awa, déjà on a cordon ma cassi, tu veux te ma solo, cordon Shadrach, tu veux te ma solo, tu veux te ma solo, le loup Matuka Songo, on a 6 naïs, tu vas te si tu en couffes poigne. Non, clair Congo ça carrément ba perturbation ya ba code moi pe marambo belé za nkati moni ba marambo ça te baloba na vidéo eza te ke ko étaler ba vie privée eza te ke moto mo aza soka beba ina moi sinai bakaba neti na profiter ce batala vraiment site na biso Congo température na profiter ya oloba na ser nanga arrête ka jinga na René Makondele bolingo eza mystique tant bolinga na bino mbale batu akiti lelo o bokabwani to mobali a saleloko to moi sa saleloko vome ko kabwana na silence que bokoma na niveau oyo bo sala maramboana. C'est la honte de la famille, c'est la honte aussi du pays. La communauté congolaise, cela veut dire ba monique moi si ba memaki na poto bokabwani mobali ba memaki na poto bokabwani boko sala ngope na silence. Exposé ba vie na biso na internet. Ezaka tete bolingo nyonso nzamba sala fo simba te. Lipambolo ya kananzela mutu mo mais pour mutu musu pas bénéficier na. Comprendre. En tout cas ser nanga Ariette oza ser nanga depuis bakine ba propos tenayi pona René Makondele. En tout cas ça m'a touché René jusqu'à maintenant. Omoni René Makondele aza vie maza master nanga ya kati ya kala. Nga lia balara René Makondele wala kuta internet batwate na lia kabala René a prometanga kutu ba matériel ba mebele mais par rapport à ndeko moko boye tanga comprendre que ngana eto solara yo sala a bebselinga relation. René Makondele aza joueur mon il faut payer sa valeur na jogo na biso mboka il faut couper sa valeur entre moi si na mobali et ça le roi kaya José de Londres na Charlie Malula tamba kabwani boyo kiteki o asali muninga vidéo te pourquoi qu'on se rendre compte qu'on ya ko rendre ba compte na bino na média non et puis ser na biso za monta média donc moi liloba mukina ngana loba ezongeli nga kututa ngotuninga makambo wana po naza vraiment na besoin loba minimum ram na bango. Matika Songo pour répondre à la question de l'anté si tu kufa pas. OK. Site nanga ekufa te e bloquer moi ba biloko moi e binga mais siko ndeza boy avant na ki a fait na sala ki Congo Lumière News Télévision.
So Betty Congo Lumière News Télévision à travers température na sengi pe bandeko o ba otala ngai bo s'abonner na site ya Batika Songo na ba obalinganga na ba obalinganga te ba commentaire na mnonde bo finga nga ne sala nga bien e ba tsa nga Soumaël Mukie na longola ba photo na za nango pona bongisa en tout cas ba critique na bino bo kanza ça passe oui ça choque Shadrack Kayebi ça passe mais quelque part to linga pe to bongisa na ba critique na bango comprendre dans wana Congo les aïsou ni clé à Congo to tchangwa pas toi ce qu'on a Congo Lumière News Télévision dans Ange des Lumières Congo Lumière mais ba rumeur sur là internet que comment ko la na ba fille on ba journaliste na comme ça bango basi na yo futa bango te bité to linga to za réponse à bien mon pana en tout cas mon toi ebinga tenda lo babongo Monta ebinga tenda lo babongo lelo ezana mpepe moko boye so nga na sala on te me bat mso sala wana na ebi ke ezali basala mais nga vraiment personnellement moni déjà na msala soko molala na moi msala na yo respect zate a comme sala makamna ndenge na ye wa msala mamna loba que ceux qui n'ont besoin peut-être ya ko lala na moi si internet ce que na linga moi internet vous mena linga exemple yo aux un site ngate na lingio na bi kende na lingio malgré tout s'amuser mais non là que ça bat tout peke yo peut aux danger parce que et ça ba place msus au bino bozo kotana bozo kitsa ba pantalon mais na normalement ro kitsa la mutana pantalon te mais tellement zo banga zo mona bo mena normalement ro kitsa to ya ki bolo abo tiki dans les lobbies to comment ba parapluie ya internet abatu msus ça veut dire que place mon soit un ka kombo na ngaba ate o basimbarate taranga ba bien ngala dilo ngana parapluie dans na kushana na baniti ngana déjà na mon site na mon site ara moi sinanga mamba sala moi sina internet ensemble moi sina bande moto ko tumsube ko meko kangami te so na meki na kangami sege na BBC fina OK kangama pani pona sexe au kufit ba sexe belé ya bien pe moi c'est qu'est-ce que tu ngatu ba lelo comme raba journaliste comme ka ngatache le presse à boy et comme que au ça n'a été attriqué au paiement tu bâti pe mingi au kangama na Fabrigaz je peux comment attacher le presse à Fabrigaz nga na kangama ka nga za na za master Fabrigaz na master Fabrigaz na attaché de presse à brigade na attaché de presse ya na kolo mouvement Didier Lacoste amoni orchestre Lacoste ngande na kolo na donc naza en relation na ba musicien ebele yango moninga musicien bo erangati oka été Robinho kuna na jouer les ballons boringa bato ba comprendre tendeni abwaki yo orenga na Robinho to bandakala ne tongo donc naza taranga na petit balita bembo na petit ba vie voloko ngaza na bato wana exo comprendre même chose ngaza petit ya bato belé na pe grand ya bato belé nga naza attaché de presse ya muntu so naza attaché de presse ya muntu na koloba naza attaché de presse déjà rôle ya attaché de presse bato baye barati rôle ya rozala camarade ya muntu bato baye barati ba musu baza ba camarade ba musicien mais ya commission attaché de presse quand on parle d'attaché de presse ça la ni pour la musicien toi tu penses que vous attachez de presse à muntu que fona ça émission on a finga Shadrack to na finga na exemple na attaché de presse net na attaché de presse ya nani ya brigade fona ça l'émission pendant que sa brigade qui na attaché de presse na finga wata non ça musala na ngai ou iza ya ngai et puis na banazala na ba musicien dans ce qui attend ya ça les locaux na musicien na kesala na ezate na vai na ngaka boye na ndawa musicien moko tinga na chema kona mesa ba chef futo olia chaque jour te la Fabrigaz qu'on a mon arrêté trop te donc t'as depuis au type to zaina na ka jour abeta ndule na bandal to ka boni 9h j'étais fatigué il faut abeta na beta dimanche nango na la samba na kokeko to kendete mais to kinangola na ye donc t'as masolo vous avez qui votre nom ça ben exemple à suivre le comme dans normal que comme soi-disant bozowe la moisi ngana exemple à suivre en tout cas partout soko vanda déjà na bato ki masolo na ngai oyoka so eza 5 c'est que 3 bakosi mais 2 babeti bien
okotuna patron na yo ya site komone nani mama Rosalie na Rosette okotuna Rosette aza mwana poto tunieka na ngai ou il fallait yebise kutu ke nane na ke sala mission matika songo pesa nga ba question nga pesa bato mosusu basala bongo bapatron na bango batinda bango mpa nga me baprépare de temps déjà opose nga baquestion mo boye nga mona ocomprendre ke oyo ya koyeba bango te yaka moto apoto nde fois yebisa ye nga nazala rancunier te mike lokamba asali na mi tozala ne bien bamama mosusu nalobaka na nga na oblage na nga kapo natiaka émission à l'aise natiaka émission lokwa bato balingana na bango mwa gete mwa koseka nasalisa bablage na nga naleki na nga nzela mais oyo ya kozala vraiment na haine na moninga te nazala nango te na époque na bino mpe mosala oyo ezalaki mingi na babezi otika nzoto ekokota na bavie privé ya bafamille baninga ofinga mama baninga baparent baninga nayebi te différence ezalaki te bezi ezalaki ya biso moko ezalaki loyal cela veut dire ezalaki guerre ça veut dire yo nde oyambi matika songo boye nga mpe lobi fonaki eluka frank stemai momboye donc so oyambi wera nga fonaki eluka jibe so oyambi boye nga toanda obetana na micro mais benjir que ya ndenge na biso mibale wana yuma moko boya ele wana tala siko nga à l'époque nanda obenga ole bandolo bakongo mikili nga na bandolo chrétien ngo bata bakongo miliki ça veut dire que na su kongo miliki wana na sali yango na tina na mela na mona omela te na bwaki na nga wana eza loita na bi kongo miliki bato babi déjà que ça kongo mikili po ezali ka desite dato na ba guerre mona ba Hervé making of ya ki loyal ya ki guerre mon bo mettant to ki kovanda tozo pesa makambo so na video mais makambo ya boye to pesa te po boye ko tabiso to baya na biso na te lobby to za na biso journée mobima donc ngako tunalingaka mingi bosala effort boluka Hervé po atika na ye makambo nga 2 ans na ye akoma na ye na mamba ba hôpital azongela bulo na mamba ba hôpital bani fo lukaka nde Hervé making of abetela bino masolo ba Mike Lokamba lelo o bat ba betela no masolo déjà na parcours na nga na beta masolo na ninga normal na kotanga bato msute na ninga normal na kotanga bato msute na ninga mabete po na kotanga ba biso o tozalaki ba biso o tanda opesa magamo lelo o soki internet eza boye faut vous remercier en vandi po simbi micro boye faut vous remercier ngai po belé pe bokina en classe te na utaina na utamaina utaina datina loba uza na ina na nini sama ina 2014 nga siko na sisi na 2010 anniversaire culturel pour ça l'exposition mukenge shai vecho biaza kaka so comprendre siko nga tsona mna mando tanga ba profa batai ba msuebi ba honte. Quelle est la différence en matika songo ya kala na ya lelo? Différence en matika songo na ya kala ya lelo matika songo akoma un peu parisé akoma un peu kolemba ya kala ezaki matika songo c'est le patron azongi na site batu lisusu otoninga par rapport à wana to par rapport ya dans nazaka patron na site nanga na pena bana déjà ce bache bino yo baloki bino ta 4 filles bache na 2 filles nanga kawana boko ka bonte ba ma b bango fuma na bimise énergie suka et puis bango basala ka na instaura système mo boye ya sika na internet non bochango kate me bochango kapozo malembe mutapesa nga idée na Fabregas ba fille nanga balata akande moko moraza pembe moraza chocolat Tina Neymar na Myriam Mampula bon ba présenter ka bon mbali so ba yo yambo bon mbali so moni bon ba tambola peka bon mbali bakabana kana butu wa kelala c'est pe ba bim ko na ba panzana te ba za peka bon mbali donc bana mo ba komi ba koti déjà na monde musical de temps absence na ngai bango mo ba so sa ba émission pour les bosser za kinga na obengela bango na osala boy mais na vandi mo na futur na tema pa ba beti bana mo pa ba beti neti lelo boye bakenda yamba Bercy ngako na kamwe bango moko lobi kuna ba yamba kiso banda ba sa makambango mo babi papa so pesi biso mapapo to pumbwe na se bambo pumbwe na pédicure sko bana na mibale baza pe ba impoli Tina za brésilienne disons za congolaise mais za na Brésil aza Myriam aza
soko meki tina betelo portugais soko meki Myriam alobi na français donc différence nanga yanga ndo tuni ya kala na ya lelo kosala na sita moto eza mabe te eza système na instauraki napesaki makambo na babaki te naza mpe indépendant nakoma indépendant na bandai liboso na bandai pa Vincent Chilize na clé ya Congo mais napesaka mpe pa Vincent naye kosisa contrat nanga nake lisanga bana Congo napesi lisanga bana kusiko na IC News nazopesa so tali napesaka malgré bato baze belé mais nga nazalaka na droiture nanga na maîtrisaka ligne nanga so eza poser question polémique na reposer question pour moto afinga te blessé te mena bimisa ye oyo ya face B ya bombi eza ka te ke moto répondre te omona otanga na inat bayesa biso sozo yamba moto na émission eza lwa lisolo eza ka bo s'amuser au coincé so omone komo bimisa mabe au doser au sekisi do yo fo lukara bimisa loko ya bomba au batine so bazwa te mais les c'est comme au Kenya tu n'as pas yoza mon bale bana peinture kaloza doyen bana ni bossa musana mon peinture malamu na ba o ba baby ça répondre à des questions bato bossa musana ba malamu bazali na bon peut-être ba ba baby ça peut bazali mais mingi to loba o bossa musana malamu po o to loba zo baby ça et comme le ba problème n'était kiri ya baken pia na basa musana bien te kiri na mama basa musana bien te teme ekoneza ka kofinga et puis so tali majorité site na bango ceux qui na kosi so ba monsieur za 100 talo mona 90 monsieur za bango na bango ka 10 nde ba yamba ba tumsusu batango pe ka ba journaliste na ebité so na kosi tala nga mona ebisho tala site na bango or que bobo sani ke biso to promouvoir ba artiste musicien biso na ina omoni nga na ina animation culturelle na tanga o na rosa na Vodacom na kwa marketeur na rosa na Vodacom na rosa na Tigo na rosa wapi na rosa msala te pour na marketeur na muntu atangi na IEC asali marketing na nga tondemo pour na ina peto za comptabilité comprendre donc bato ba osala msala malamu félicitations na bango ba ope ba osala msala mabe félicitations na bango mais ba luka ba changer pour na tanga ba kombote. Voilà, on a déjà la fin de notre émission. On a peut-être quelques salutations à Batbani, mais c'est la Congo température. Ouais, en tout cas, dans mon Congo température, ça va. Et puis, na ta façon d'être maîtrise dans le plateau. Les bandes dans mon accueil, je bandem, soumettant aussi mes micros comme benem sous. Dans le Rolanga. Nga nazalara. Les bandes abonnés sous. Mais son a simbi oizakop. Donc, on a boro na simbi na sa jeté. À tabac, nga na ebsa bango. So na simbi loko. So na lobino boy boy. So na sali boy. Donc bino nyonso na pesa mino merci ndebo talanga na ma campagne moni actualité balanda ngo actualité bazela ngo te koma yanga na bando sala soki loko mo ateza na bibwa na dépenser mon à transport vomena tikane loko te mena vidéo ngalelo na sala pona ibana matika songo que son âme repose en paix et hara matanga masirika nga lelo na internet vidéo na ngali boso na internet eza 140 de compta na sala des émissions na journée moko ba télé réalité ça veut dire que na bengi 140 e baté na bimela bona tozando to ndo tambola bandal papa to sisi na kema campagne pas miel ayeba kité na bimise bato ba donc tout tambo no boy mutaya osola no na tiki na no bo osola no ngape na lo bananga tokenda tolia ba poisson ba otumba donc to sala ba télé réalité na sala kala na sala ba télé réalité na ba bouton ba merlin bouton na sala marambo ebele yango wana ba image où il faut tikalara pour un jour na zali bangati un jour pe na rokende mais bato ba raisonner ngai baloba ke lelo peut-être ceux qui na changera pesa rapport na zara modèle na lingara matinga ezana basi ya moi sim susu a benga yo alani pe ka journaliste ya internet abingai kaka modèle na ngazayo na tuni pas na bino so simi micro za ramutu mususu et puis tu as l'art de parler donc na eboloba
nga na ebo loba koloba na nga eza na ba catégorie nyonso na ebo loba na ebo chalito donc nga so botinga na mwasi 2 minutes ya série vraiment cédé na eba loba. Quelles sont quelques salutations comme toutes les mains on a vu ça quelques salutations na bato balandi biso na Congo température. Napesi mbote na la Rose Maman la Rose. Maman Rosette, napesi mbote, napesi Aimé Bido Chotoroute, napesi Papika Bakiriko, napesi Christian Kosi na reine poisson aux petit, napesi ange de lumière. Cela veut dire que mon bébé, ana mama, mon bébé, on a Fabrice na benga bébé Buchu. Talanga na mboko oyo na kufa, matalo na kufi, na tiki kombo mobo monde entier benga mo. Eh bien on Combo monde entier benga lelo bébé Buchu. Nga na pesa combo na bébé Buchu. So bino to benga ki bébé Buchu. Sko fierté za yanga isko yeba on lelo. Je mususu sogoza na chance ya mba Fabregas tunaina pesa bébé Buchu combo wana. Totuni bébé Buchu e mongo mukolo yamba na pesa combo bébé Buchu. Ayi sa venanga matkas. Da mbote na bino tu Shadrack merci na yo nde okomenga na terrain. Bien tu na pesi bino bambote awa na bomba ni momuke aiza et pas master na ngai tellement na kitaki nazui parler na Bandal na Kivu tala siko nazui na bango ba lo balo batro tambo afutela ba deux chambres ba studio ngasko nazui le pango na Bandal ngasko na comme nazui le pango na Bandal donc tant on en route ngola na joya siko ça l'émission na parler yo moko siko tala parler obité pour na mon mikolo to changer nan loka bobi ba voiture loka jeep ezoya nango na bomel bango moto siko parler. Voilà, il s'appelle Matika Songo. Il va répondre à la question de tout. Merci beaucoup de votre Congo température. Merci à ma Rosette la Flair, la Queen Bada. Merci à Cordo Chandrac. Merci à Willy Michel du Code Mondial. Bon tonton. Merci beaucoup à maman chérie Gatske. Merci à l'oreille de monsieur Nongoimo Papouche. Merci à l'Infinity album Maïs Panier. Abonnez-vous massivement à la Congo température. Tous les cas pour Nabino. D'ici là, apportez-vous bien bon sur le programme. Bisous, bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la Fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo température TV. Congo température. La patronne Rosette la Fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika